FCC moi te tozongisa Kabila na pesa point de vue na ngai moko soki esengeli ko destituer Félix même na minute il faut pas destituer tout d'abord Félix nous fait passer des temps inutilement esengeli ko neutraliser Fayulu ça veut dire quoi barekite moko kati na biso boye biye na kosite kombo na ete babengi epa ya conseiller ya Félix kuna toala ba peleve bapesi yo mosolo na GB moto moko awutaki pe Lubumbashi kuna aye amemeli ye mosolo alobi na ye banda kofinga Fayulu ndenge Shadari alobaki yango na Kindu ezali po ete na 2023 IDPS akobattre campagne mpo na Kabila bandeko na biso IDPS baza mokolo Félix akomisa accord nde mokolo bamosusu bakokoya kao Félix Tshisekedi ye moko ayebisa Kabila abi tokosala accord biso mibale na Assemblée nationale Kabila yo pesa Jani Mabunda ndenge okopose ngai nakopesa o Kabundi basali ticket Félix alobi na badepute IDPS pour voter Jani Mabunda Kabila alobi badepute IDPS pour voter Kabundi alobi na FCC cash to comprendre bango bazali fragile tobi na IDPS toyebi jeune na bino bosombi bato bosombi mpona kofinga Fayulu tokorépondre te bodemake ke tolobaki tokorépondre moto moko te bato bayebi même Etienne Tshisekedi wa Mulumba bafinga ye pa moto wana bomoni wa tofinga wana afinga pe Etienne Tshisekedi wa Mulumba tina kaleso na afinga ye afinga bato banso tokorépondre te alingi atala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus azali toujours na nzela projet outil na présidence moko ya baconseiller ya Félix na mutu moko oyo toyebi esika azala na intérieur nde bakotaki complot bulu na bango ezali simple Félix na Kabila bayokani soki bose rappelaka malamu mokolo ya discours na ye ya investiture Félix alobaka ete système électoral congolais ezali cher donc il faut qu'on révise la constitution pour peuple aponaka susu mokonzi ya mboka te badepute nde babanda kopona mokonzi ya mboka ezali promesse oyo Félix apesaka na Kabila mpo Kabila azonga na pouvoir yango bomonaki mardi Shadari alobi yango na Kindu alobi ntango Kabila asenaki accord na Félix témoin azalaki se obe moko ye Shadari donc pona kosala opération wana moto il faut qu'on neutraliser kombo na ezali Fayulu moto akopekisa bango basala projet na bango kombo na ezali Fayulu donc esengeli ko neutraliser Fayulu ça veut dire quoi barekite moko kati na biso boye biye na kosite kombo na ete babengi epa ya conseiller ya Félix kuna toala ba peleve bapesi yo mosolo na GB moto moko awutaki pe Lubumbashi kuna aye amemeli ye mosolo alobi na ye banda kofinga Fayulu. Et puis après, convocation et qu'il y a. Tokangi et Totien à Boloko. Comme ça, majorité FCC cash, bah, pour ça l'opération pour réviser la constitution.
mokonzi ya mboka bapona ye na badepute nationaux. Donc peuple tokoma baétiquette ya pamba donc peuple opona si mokonzi ya mboka te commandé parlement ya Kabila. Donc na projet wana nde balobi soki totiki Fayulu na bato oyo ebele boye akobare biso la route surtout ntango bamonaki retour na ye balobi oyo mwana mobali oyo na motu makasi na ye ekesimba te. Donc batia na boloko mais toremercie bino peuple mobilisation na bino ya lobi bana ya Tiango na Moamba na Funa na Lukunga ndenge ba quartier to ezalaki na moto tension wana boye yo so moni wapi convocation botindeli mutu bon le bao eza convocation te bongo moto ayaki autaki wapi. Et puis est-ce que soki balingi ba ni les convocations est-ce que ezali ka secondaire ko lobela yango ani jeune ka secondaire faut pas la communiquer. Donc babanga ki makasi to lobaki na bango pour na président que le kuna il faut Kabila na Félix bati na armée na bango wako to lobaki na bango yo ko convoquer mutu ya 62% des voix et pas un magistrat ou avant na kata mwanda ko moba malili tous les jours to lobaki na bango soki balinga ki Fayulu alongo awa esengaki bati na armée pour ya kozwaki pe almango esengeli bomba biso ba so ko te bakenda na oye ba ete Bible le bakaete aux ali révélé les ali condamné. Toyebi complot na bango. Mais na mikolo ya bokozwa mama na activité. Boko ngamaka déjà. Oye koya. FCC cash to comprendre bango. Bazali fragile. Tobi na IDPS to ebije na bino. Bosombi batu bosombi pona kofinga Fayulu. To répondre te. Bode makeke to lobaki to répondre motomoko te. Batu bayebi même Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ba finga ye pa moto wana bomoni auto finga wana finga Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tina Kaleso na finga ye. Afinga batu banso. To répondre te. Moto ya liboma lokoti libanga abambio. Yo moto ya ni madame oyo kotalibanga ozo mseraye bato ba kotana bino ba komi komituna me ate bango mi balili boma ali nani donc biso to ya libana ya Martin Fayulu bana ya lamuka to kokoba obe komba na biso eloko balinginde Fayulu azala boloko ko baza na boulevard ko basala ba réforme na bango balingi mokonzi mboka azala voté par ba député en 2023 Kabila zonga promesse oyo Félix apesaki na Kabila ndenge Shadar alobaki na Kindu ezali pote na 2023 IDPS a combattre campagne pour na Kabila bandi ko IDPS baza que mukolo Félix a commencé accord de mukolo musuka oya kawo donc nous sommes là le lombo que ezali occupé mon ambassadeur rwandais a fingi biso awa a fingi bembe na biso abaki bembe na biso soyi Félix azui ayambie na présidence a déroulé tapis rouge pour aller Kagame aya awa Félix a déroulé tapis rouge na stade Martyrs Kagame atambola beteli maboko akoboma na est bango be dollar comme na 20 Fati Béton bazambia bazui 7 km ya mboka na biso Fati Béton et nous avons réalité, Fachi Béton. On sait réalité, Fachi Béton. Aya malongue réalité, Fachi Béton. Réalité, Fachi Béton. Bali tout le monde a coronavirus, Fachi Béton. A détruit la maison civile, Fachi Béton. Sur des moutons, à 5 ans yango et beaucoup kaboye. Donc c'est Fachi Béton. Finalement, pas d'aller régler le lengeni. Pas d'aller régler le lengeni. Fachi Tono. Ce que c'est qu'il faut destituer Félix, même dans Minito, il faut la destituer. Tout d'abord, Félix nous fait passer des tailles inutilement. Il y a pas hier, mais ça bon appétit. Et là, l'économie a comme la piste. Apesi chikacha, aizo chikacha. Na est kuna ba ko violer ba ko boma. E asali ne pona est. Alongwa olenge moko. Ataka olenge moko. Alongwa mais alongwa na ye. Donc na élection anticipée, moto na vision et leadership éclairé a besoin. Olobi
Kabila soki Félix Akoyi a destitué Kabila n'a pas pouvoir mais Kabila n'a pas besoin de pouvoir. Kabila a déjà le pouvoir. Kabila a déjà le pouvoir. Yep Sangaï, tu en as 26 provinces. Kabila a contrôlé 24 provinces sur les 26. Tu as eu 26 assemblées provinciales. Kabila a contrôlé 24 assemblées provinciales. Tu as le Parlement et il y a deux chambres. Sénat et il y a Kabila, 90% de députés. Assemblée nationale, il y a Kabila, 90% de députés. Kabila a la Banque centrale. Kabila a un ministère de la Défense. Kabila a un ministère de la Finance. Kabila a un ministère de la Justice. Tout. Kabila a un mine Nyos. Kabila a 80% d'entreprises. Dites-moi, qui a le pouvoir? Qui a réellement le pouvoir? Vous blaguez ou quoi? Et puis, tout le monde va beaucoup le voir. Tout le monde va comme si il y a un degré. Tala malamu yo a journaliste, nous ça peut analyse. Nana landi tout le monde va na sima na Sénat. Badibanga azali ami privé personnel. Félix Tshisekedi ya solo. Mutu ya village na ye. Ya mwana. Félix Tshisekedi ye moko ayebisa Kabila. Abito ko sala accord. Somi bali. Na Assemblée nationale Kabila yo pesa jani mabunda ndengo opopose ngai na kopesa o kabundi basali ticket Félix alobi na ba député de pesa pour voter jani mabunda Kabila alobi ba député fait pour voter kabundi bakei na Sénat Félix alobi Kabila yo kozanya sote tikenga ba miette basali accord basali ticket ya mibale na Sénat Kabila alobi ke na Sénat nga za benga moko Félix habité Pourquoi vous avez parce qu'on a belé mutu remplacer ngai ezali président. Tu as na kufu mutu remplacer ngai président. Ngala lingi pe oya landi kuna aza mutu na ngai. Kabila apesi tango mwamba. Félix apesi badibanga. Ami na ye, mutu pe ya famille na ye. Nde basali ticket bato mibale. Félix apesi mobeko. Félix apesi mobeko na ba député tu ya IDPS abi bo voter tango mwamba. Na yeba ke question ka kufu lelo mutu remplacer ela tango mwamba. Ayeba kite. Tango ba ko sa mo fa azalaki. Tango ba ko sa mo la muke azalaki. Lelo soki Félix apo ba biso mutu ayeba o mutu ayebite akufa la izoba. Izoba na to kufa no. Soki lelo boye. Lokola avion ne koyaki. Supposons kazaki na kati. Moi ça la caméra na mayele lelo soka beli ata pendant 6 mois na ko ça interview ta mwamba mais hier après ça on veut qu'on a des pas de passe ba voler ta mwamba yeba kite ouais problème à la muka ouais le problème à Fayulu on ça caméra na mayele donc lelo nda azaboye soka violer constitution to le battre ata lelo azir Goma après ça va rwanda to le battre parce qu'azali et a comme roi France chef de l'état hier français mo bakara de Kabila azali Kabila azali jipater là c'est dans la prison Kabila le bakana français papa était Tshisekedi dans le baka bokangela Kabila botia masi na maboko pe na makolobo ya PDC ngaka ye voilà moto aza koya le baka koya koloba état de droit non nous ne sommes pas des enfants nous savons ce que nous faisons toyebi la logique na bango ezali claire Fayulu azali obstacle pour la Kabila pour la Félix il faut qu'on élimine Fayulu c'est ça la logique on réussit pour la mboka des droits on va couper la nation caméra déjà pour l'appel que c'est prononcé mokola le 10 non wana yibaki mbonga tika na makala ni ba ko baita kozwa grâce présidentielle mais de toute façon ça nous étonnerait pas ce qui est sûr c'est que ayibaki mo sur l'état ici Kazali kuna et Alipuna yibaki mo sur l'état mais nous savons très bien de konanga yamona lo bakati ye caméra ko lo bawana asitaki moninga na atani komba moninga na 127 fois na procès obi mobeko lobini bakolo état de droit mobeko lobi motonyo so basité na procès esenga ya akende kuna après sa version de fait na ye azala kizete mais ko batangi kombo na yo ete yo zaki pembeni wana okende koloba oyo monaki oyo kaki oyo yebi caméra memi me CD obi mibeko boko bana pesa ki pote mbongo ebi ma yaki ngaite tala ko mibeko yeyo image yango est-ce que babenga ki est-ce que procureur wana oyo atindi convocation pour na mokonza mboka Martin Fayulu amona kita yoka kite to caméra koloba voilà ceux qui vont ko lukambo kezika na lobaki to ali bato ya mayele mais ceux qui balingi to banda ko réfléchir le kola bato bazana na forêt équatoriale tu es capable de comme niveau wana dans ce penga kozonga lo ja 2 jours tant on kozonga mokola 3e jour
oyo ekoya peuple bazala mobilisé qu'on reste mobilisé monguna tout le bandoki basili te même na kati ya lamuka bandoki bali là je vous le dis ntango tokende na aéroport mokoli wana le 22 nayoki bajeune balobi na ngai toyei koyamba Martin Fayulu te toyei koyamba nde changement oyo ezali kati na ye eza te philosophie mayele oyo aye nango projet oyo aye nango mpo na Congo nde toyei koyamba Martin Fayulu azwi mandat topesi mandat na efosela na 2023 baempêche ye a exercer mandat moi États-Unis soki président neti trompe sikoyo lokola asisi akosisa mandat na ye bakopona mosusu te parti na ye koloba ete yo nde esengeli okende na biso fo yoso olongi maponono Martin Fayulu asa alongi maponono topesa chance baempêche ye atravaille esengeli tozala na ye ntina suka ti mokola kotravaille tomona baide na ye ezala appliqué tokolanda ye lokola moto te afutaka biso te nde toyali mpa na ye te nakoloba yango afutaka biso te toyaka mpe mpona mosolo te soki bango bayaka mpona mosolo awa eza te toluka nde yazwa ebonga wana mayele apesa misala biso tozwa salaire soki nazwi lifuta na ngai nazwi mosala na ngai nakoki kosenga ye 100 francs te mwasi na ngai soki aboti nayoki kosenga ye 50 dollars te mpo naa na mosala na ngai na salaire na ngai nakovivre yango dignement moto moko te oyo akolinga mwana na ye abotami akende komona mama Olive pesanga 100 dollars mpo apesa ye ndoyi te oh mama Olive akotala yango atala mwasi na ngai na mapasa nakokomela hôpital te soki mosala eyali soki lifuta eyali okozwa yango molimo ya celibe eyalaka te bapase bakosala biso molimo ya celibe eyali nde chômage elengo wana salaire ya 500 dollars akosala 10 ans sabo ya kobala molimo ya celibe eyalaka te mokolo misala ekeya okomona mpe molimo ya celiba Fayulu nda akoya lokola na bilide atravaille yo ata boulanger odirija te yango koma président ya Congo tala sikawa otuna ye bastatistique ezali bayebisa biso combien d'emploi la créé 2 ans yango zéro eloko ya te etoloba o offense nous disons biso tolobaki lelo tozala wana mais la communication ezalaki mwa moko tolingaki tolingaki nde koyinda baza na chance oyo ezali partie remise nous sommes déterminés tout d'abord Kabila ayeba ete constitution alingi kobouge wana po bapona ye na parlement na 2023 akozwaka yango jamais bareforme oui bareforme libanda ya parlement oyo eloko moko te malongo ekesama na parlement ya Kabila ye wana kala te tokobenga bino na mama na manifestation ozala prête oyoka mot d'ordre président apesa de mot d'ordre balobaka peuple baliberaka ye te peuple aseliberaka ye moko na Tunisie moto apesa mot d'ordre aza te kuna na Burkina Faso moto apesa mot d'ordre aza te même awa na Soudan ta bilenge batali boabima nana namuki na 5h 8h 10h 16h na liboso ndako yo bakolia te avenir na ngamoko je me prends en charge c'est comme ça que mboka yali donc biso tokolanda Fayulu mpona baide mpona libenga te mpona bavale azali nango mpona libenga te yango alobi te alobi ngai nakodefendre bajuge wana te basanga mabe c'est vrai nakodefendre bango te nanga kodefendre nde mobeko likonzi soki jamais Kabunda nde azali victime ya injustice biso tokodefendre constitution po ete badroit na ye ezala véritable soki boshaba tokodefendre nde constitution biso ayandani mboka Fayulu baponaki partout na Beni, Butembo, na Goma, baponye na Kisangani, na Bansakusu, baponye na Pweto, baponye na Manyema, baponye na Kasai, baponye na Bakongo Bandundu. Donc il y a qu'on défendre ba Congolais banso. On va te Fayulu juge wana ko défendre. Ah mota Kabila te asaki mabe abi non. Là je m'en fous ça singa mabe. Là je défends la nation congolaise. Je défends les principes. C'est tout. Donc vous allez après sur aminer les alliés pour ya. Batu oyo j'ai l'impression que négociation que Simbate il faut FCC na cash ko benga na bango. Je pense que c'est la solution la plus radicale est celle-là. Attendez bien, attendez bien. Émission Yakambangu. Info plus. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus.
pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus